ndenge no bata mana Sénat wana ba dossier belé akolo bana président ngwana te. Il n'a pas les droits. Yeso alwe que non il fait bimisa ba dossier na José Makila. Amutabolo route. Libu mwana au vide na prison. Asa mutabolo. Mibeko. Pas respecter constitution. Constitution et régir. Nous sommes dans un pays laïque. Mais dans la laïcité wana il faut respecter ndenge mibeko mboka elobi boko sala biloko wana teke no boke ko sambela. Bo sala ba acte ya vandalisme bo panza bo beta ba policier. Voire même bolingo immoler policier. On va travailler nini José Makila. José Makila mais tout na président travailler nini. Il y a un dossier belé José Makila ku to azamu mo fa c'était. Azana ba dossier belé na wana. Balongoli gouverneur Zoé Kabila n'est pas un gouverneur extraordinaire. Mais oui, j'appelle Balongolaï. Merci beaucoup na bande kotou balanda rabiso na 3W Congo France. Merci na mon boss Monsieur Didi Pumba Hotel la biso na musika na kati ya Lyon. Merci na ba partenaire na biso mame Milinzi Mba monter ma tous pepele ya mbeto na kobo sanate ba lui Pauline ngo kabeza ke éducation Christian Tour et mukendi na sima caméra le auto ko la biso ma union sur les kanamboka na biso na sa politique au monde lobby ezalaki fête ya ba musulman ou ba zaki na ramanda rambana ba ngestila ki lobby mais to moi ki ba désordre salama ki na kati ya martyr wana créa qui peut des sandi et belé tout ba chip belé pelimoto ba deso de sac belé to solo lana mona mboka Richard Mukoko o asembola rabino ma nyonso o elikana kati ya mboka na bino bo mesana na yalo barabu solo ye abuka kalukutate mona mboka déjà bonjour. Bonjour. Bonne santé déjà. Ouais ngolo esumase. Bino déjà na mambo elikaki lobby na kati ya martyr par rapport à église catholique église ya ba d'abord c'est fort regrettable na oyo les kaki ngai pona ngai il fallait même pas gouverneur andima apé sa autorisation ba kende ko sangana na kata stade fallait pas erreur c'est pas ya gouverneur Gentili Ngobila fallait même pas parce que même le commissaire général de la police ville de Kinshasa azaki saisi azaki au courant yoko tikate deux factions au bayo kanarate ba ke sangana et puis bazaba musulman il y aura toujours des airs des émeutes et se produit le logo les gars wana ça très regrettable. Nous to ba l'église na biso ndeti l'église non c'est qu'on ba division to mona ngo catholique pe sala moi division na ngo ka o rotondo bakenda sala loko na e mkindini ngo ezo créer moi lobby ba ba ne belé ba bungaki ba kare panzani ba tibini ba kufaki lobby ba mitu ke belé bungaki ba biloko belé panzana parce que trouble ezalaki makasi mingi loko sala maki wana ezama mingi donc to ko senga prochaine fois que gouverneur azo makambo mais asala biloko sentiment azo sala wana parce que lobby il y a escalader mabe donc Gentili Ngobila n'a pas de responsabilité aussi na bonnet ba fongolo lelo net ba samba lelo ah oui bazo samba lelo faut pas sambisa bango parce qu'il y a flagrance makambo c'est belé donc faut pas samba lelo poto yeba nani responsabilité ya mutu moko faut pas samba lelo. Que le conseil nous repose dans l'église par rapport à l'église na biso ya Congo ne bazo mema. L'église à Congo ne bazo mema, il faut pas respecter tout d'abord mibeko. Pas respecter constitution et régir. Nous sommes dans un pays laïque. Mais dans la laïcité wana il faut respecter ndenge mibeko mboka elobi boko sala biloko wana teke no boke ko sambela. Bo sala ba acte ya vandalisme bo panza bo beta ba policier voire même bolingo immoler policier. C'est grave. Moi, je commence à voir que non. Nandenge, bande on a besoin de musulmans, parce que comme on met la maramongo, et comme on a danger pour la sécurité intérieure, il y a l'État. Il faut autorité, la haute hiérarchie et sa décision concernant Maramboa, les deux factions, les musulmans, les chiites, les sunnites. Merci. Tout continuer à répondre à Mboka Richard Mukoko. Tout le monde a dit par rapport au gouverneur na biso mwana Mboka o na kati ya nini ba tskolongola e Zoé Kabila. On a vu na
On a Zoé Kabila ne balongoli et sa décision assemblée provinciale. Les députés provinciaux par rapport au règlement d'ordre intérieur de l'assemblée na bango ne bagomona sur l'exécutif azako salate par rapport ya mibeko par rapport ne bango ba décida so ba décider balongola balongoli gouverneur Zoé Kabila n'est pas gouverneur extraordinaire ma oui j'appelle balongola Mataki mutalo travailler bien tout le monde ko longolais par rapport à baki Zoé par rapport à Moussa Batou Kasale qui est ancien président mais nani nous ba qui des autres ko travailler bien on va travailler bien tout le monde ngwa atongi nini biso to lingaka tout le monde le palpable to boy ba makamwana so ba lobeke non Félix atongi ba so de muto to mbona eza mais ce ko ya atongi nini pourquoi ba meka ko sala des autres kuna bazongisa wana eza bato kaka ba nostalgique comme basala des ordres na bazongisa mais ka l'assemblée provinciale a décidé mutu wana ko ya ko yi point barre vite fait bango bengisi mutu na bula ya bolepse ke osali mabebo e place bo mbala moko ko longole bongo eza ba compte rendre te ba compte eza ba compte rendre te mutu te ba lo bango que non eza acharnement non. Ce sont les députés provinciaux qui ont décidé à Golongola et bango moko bazo reprocher oyo bazo reprocher ye bango moko on a dit José Makila nalanda qui est mais na pesa ka pe na crédité aza bon exemple était bon exemple était nyo mboka nini président to travailler ndenge nini ye mtatangi na poto mayele nini azo travailler sur na mboka bango ba travailler ndenge José Makila José Makila mais tout na président a travaillé nini il y a un dossier belé José Makila kutu aza mutu mfa c'était aza na dossier belé ne aza wana ne ya no bata mana sénat wana ba na dossier belé akolo bana président ne ngwana te il n'a pas les droits yeso alwe que non il fait bimisa ba dossier na José Makila amuta boloko libu mwana au vide na prison aza muta boloko il faut fanda calme ya kanza ninga loba wana to sepela na ngote ba raison par rapport à moni bolongoli mutu vite fait par rapport na ba gouverneur nyonso car gouverneur aux autres travailler ma bezara zo et bon pour nini alobeli ma we chate parce que ça muta obédience na ba FCC na zo lobeli pourquoi alobeli ma we chate fallait le ma we peut pas sala ngeli mbele balongoli vite fait ko ta union sacrée en bolongoli et là que c'est union sacrée il y a l'incompétence dans tout. On ne peut pas tout dire comme ça à la place publique. Tout le monde sait que nous, il est incompétent. Hein? Bango va décider qu'on va décider pour na bango. Et ça pour l'intérêt à Tanganyika, et ça pour l'intérêt à José Makila. Ça peut battre Salima Benini et l'oni au Bamoni Batalo. Mais dans le lobby, pas tout le député provincial de Balongoli. Hein? Pas tout le député provincial de Balongoli. Travailler dans l'argent et mon poche. D'abord, c'est une infraction. Comment est-ce que nous travaillons dans mon poche? Est-ce que ça là yo somona oza gouverner bimisa mono apoche no travail na osomona nga koto na e poza la asunga ngone côté ngweza ye toza l'état congolais il est gouverneur pour l'état congolais il est gouverneur ya moko te au moins déjà non ba laki neza mutabi misa mbongo na ye moko ya poche ayo no travail na ngo asunga après soka bimisa mbongo na poche bénéfice di na ozo pour ba fota qui wana ba député provinciaux pour travailler pour na compte ya gouvernement ya Katanga abimisa mbongo na poche azui la rwana azui mbongo wana wapi o ya poche na ye mbongo ba pesi na gouvernement pour na osunga kuna oh mais so gouvernement mu te pesi mbongo wana neni eko masumbongo na ye donc mbongo gouvernement peut pesi pour développer province ya Tanganyika comme sur ya poche na ye mbongo ba pesa ye so reza ndeti 400,000 mais ba mona mso 800,000 mais azongisa na bato ba pesi mbongo te ke musala eza 800,000 bino pesa 400,000 na kotsa musala wana te azongisa ya obakisa 400,000 na epo ya gagner combien Fati quand on est au monde Zandu et Tika n'onka boy ba kangi mbongo na ne bimite ya votiki na biso Zandu gentilier mo ebi oya za osala parce que Zandu on ozomona e golongo sabato ebele na gouvernement provincial ya mambo Zandu na ozomona e golongo sabato ebele yo kanzike no tamuzo combattre mukonza mboka na CC tamuzo o golongwa e go beta ka yo moko parce que na Congo
tokomi na soif ya avancer. Il faut tout avancer. Faut tout tonga, toi na retard. Faut ba infrastructure tonga batu balia, batu ba mela toza na retard. So le bio bloquant ngo moto ko pelela yo otika ngo kimi. Toza na retard moi na mboka zoe kabila miso amona ki retard ya bandaki na avance na ye ko longolemba. Okoki ko tia mbongo na yo te aposhi na yo na gouvernorat. Gouvernorat, assemblée provinciale ko voter budget. Yo au préparer budget. Oye na on assemblée provinciale. Après provinciale et voter yango so ndimi budget wana. Mbongo boko salela ngo ane mobimba yango wana. Yo ko bimisala rapport chino te. Mbongo ane utaka na l'état gouvernement central soit na ba taxe oyo province Tanganyika eza ko kotisa. Que ano to salela autant de milliards de francs congolais. Au soumettre yango na assemblée. Assemblée va examiner yango, va voter yango, va approuver, va passer au feu vert au salé. Là, c'est comme ça que ça fonctionne. Les lois dont tout le monde a gouverner va travailler bien. Oh, yo mona ki oh wa kolongwa oh ba kotika. Pour nangai gouverneur oh ba utu ko remplacer yé na gouverneur militaire Carly Kasivita. Abane au travailler bien. Moi, na mona ngo la manière au travailler bien. En tout cas, lui au moins nako bois que les ba fleur. Na bien personnellement boité. Mais ceux qui n'ont vérifié, ba misala na zwanda osala ba goma wana tout. Na mona non gouverneur azana volonté osala ezoke ne moi liboso. Na mona moi so ya Lualaba fifi mazunga gouverneur wana. Hein? Oyo asa intérim mouyeji. Il est pas au travail bien. Mais le lopé qui a par rapport babi conseiller David Moukeba sur Kebite Kalaming était à gouverneur ya nini ya Mbujima Avina eza ba frère na biso Kasai nde ba doit juger que soit aux gouverneur na bango eza ba député provinciaux so ba voter aux gouverneur comme gouverneur mana IDPS so ebimi déjà yango to mona apé sala maka ah oui mais so ba voter kuna ce sont les députés provinciaux so ba décider que non Moukeba Abima gouverneur va voter Abima gouverneur mais à ça là même que non province wana et que de liboso IDPS ah mais na bien cause la muta IDPS c'est un problème de salande to monande cause la muta IDPS c'est un problème de salande to monande c'est ça le problème. Merci moi na mboka Richard mo todo solo na biso todo ke na biso petit à petit to close na émission na biso moi na mboka président Fachi Beton auto qui dans Lubumbashi par rapport au tala ba union so ba compagnie union so eza kuna ba komisango ba compagnie à l'état mais ba komisango ya bango moko privé okolo bani so ozu compagnie à l'état komisango privé faut ba kangayo. Et ça détournement des deniers publics. Et ça compagnie à l'État. Il y a eu des permis. Il faut pas kangayo, pas sambisayo, aucun de makala. L'État a récupéré compagnie naïe. Qu'il tire au bandi, il y a kanga, bakoulou en cravate, et on continue. Et on président Félix Fassala. C'est la moutunion. Mais la moutunion sous. Et ça les a membres des personnes au Ibi. Ba kangayo, ok, makala, papa. Hein? Et ça, les membres des personnes, ni foula ni même son lozana. Pour se mozo occupé au Ibi, tu vas en prison. Et ma sécurité. Et ça qu'il dit ba congolais ba mesana mabe ko iba mon à l'état, c'est fini. C'est fini. Ngai ko to Richard comme président de la République na obagisa à part makala. Mi bego ko botolo bilo onyo so iba yuana. Otika la pavala. Botolo raté ba kangi oka batiki bilo. Mais na offert voter cette loi na parlement wana ti. Oyibi ba ko botola auto otika la na couper. Otika na couper. Otika na couper. Donc on sala moi na mboka Fachi Beton do sala do tambola partout déjà ko yeba partout au place ba mambo ezali déjà c'est bon. Oui, vous savez ba Congolais tous comprendre on a un chef aujourd'hui c'était un don de Dieu. Tata Nzambe alingaki que non moi na mbali wana comme président na moment oyo na année on a moment oyo pour Congo ils ont la même valeur ya kibomoto pour ba valeur ya kibomoto et bungaki Hollanda et bungaki mais azawana pour nous et nous sommes là pour l'appuyer spirituellement physiquement
nous allons l'appuyer. Tout le monde a au tambour là, il y a kati ya nini awa akitisi ba frère baba na université mais classe on a pendeti ba prof ba beti limbola na ngone te kendeti mabe ba nini ba syllabus. Non, quand il dit que les gens ont mal compris, les gens vont interpréter ndenge ya lobelaki mabe. Tant alobi que non, bote ka les sous syllabus té wifi eza wana. Syllabus c'est ça ba travail intellectuel. Mais vous allez récompenser. Ba prof wana ba banda kozwa moi quelque chose pour ba pesa ka tant musu syllabus wana. Ba pesa ngo ofele au lieu koteka l'état joue en charge. Ma pesa. Ba comprendre ngo bien te so ye na ndetike ba te karaté au moins te ba kara ba professeur ba notang se suba na bien te comme amiso professeur te na note ka syllabus nanga na te ka ngo lisusu te bo pesa nga mbonga malonga te au moins te ba na tanga bete par rapport ne te na poto ndenge zalaka. Est-ce que yo professeur autant que ça te pour texte syllabus na hote oya ça la commerce na université autant que syllabus on te paye la fin du mois, l'état congolais te paye, hein, l'état congolais a foutu rayo, l'état congolais a payé sa rayo paye prime, hein, syllabus no ga ndem tu fais voir ça, l'état lobi alingi makambo wana te en contrepartie ba ko compenser ango na mo balara mango bazwaka wana ba ko bakisa mombo ba syllabus mais syllabus ba eza na étudiant gratuitement et on fait les travail na mais baba on peut se partir là l'état peut se partir là azo pesa yo travail no amutu partir là ata travail no amutu ngo ba ngo ba pesa ba professeur université na ba pesa travail amutu na na sa fizier on sa fizier azate ba ko pesa ba ngo parti ya mbongo na ba travail na bango scientifique wana ba pesa la bana ba syllabus c'est clair. Professeur on ba wana peka ba memela so à côté la biso na kati ya gouvernement ba ko bakisa pe implice mais baba na ko kota na kati ya gouvernement pour na nini ba chosifier bango ba chosifier bango il va travailler na temps cadre mais au monter que non échec sur échec logo la batika qui copé sa cour ba na politique ils ont tous échoué ba échoué lamentablement aucun professeur de l'université a travaillé comme ministre a réussi ça ils ont échoué. Je donne maman à couper professeur moi d'université au télé m'a devant moi Richard Tima moi j'ai réussi en tant que professeur de l'université à travailler au gouvernement. Regardez ce que j'ai fait. Ils ont échoué et ce sont des gens oh bah se compromettant ma casse bah comment bah grand voleur sur le lombo et baby pour la professeur à l'université bah comment bah politicien bah troquer science ils ont échoué. Merci moi Namboka comme option na souka par rapport ya gouvernement au ndé ba maniza ko travailler ndenge zo boakela bango lisu au monde déjà ndenge ni ba déjà positivité ça et pas ya ministre Tony Mwaba ministre ya enseignement primaire et secondaire ndenge déjà a réagi ça ba si 25% na frais de fonctionnement ya ba école Union sur la République c'est déjà un pas ça c'est du travail c'est comme ça que ça doit marcher ayambaki lobby batu ya mamba ya ba école union sous conventionné wana depuis république et sa république ministre Mona ta kota en place à sala eloko wana c'est déjà un pas nous avançons lentement on va arriver ne t'en fais pas to comment to tambola calmement ata to kwei to telemi to kwei to objectif na biso Jérusalem. Congolais bazoe lanzala idée no vision ni ko ba congolais bazo ba tozo liate ba voyager les kebele ye kaka boy ba congolais ko ba ngoni kanisino ko ba congolais soko zu pouvoir ozoka congolais zolo ba tozo ko liate tozo lanzala ko landate congolais li à chaque jour quel est un objectif au se fixer soko yo tozo liate za distraction on se perd. Chef de l'État zo kende kaka na objectif oya se fixé. Bali ya so ke na kapela plein ba oli ngulu mayo. Oye na magasin Itambo plein ba omela ba eneken. Oye na DGC plein. Oye na rompa monga fula plein. Boko suwo. Bali atende. Kongola za bongo. Hein? Kolanda te yo continuer au sala continuer au tongela yi. Oye biso kota na marché mona ba maman de bazole. Mais bateka chaque jour tout le monde a entendu non marché le loi gambele salamité ba maman bateki te po mbongo ezate bazaka wana
Merci to comme na biso na suka likansini okopesa na ba nyonso balandio na kata Congo France idée non okopesa pour chef de l'état maintenant soko tombola mso place mo bato bamona a place za fote bato bongisa da mbangomba ngala koloba surtout nazo beta CT na ba logements sociaux faut ba logements sociaux etongama ministre Pius Mwabilu deuxième mandat na on gouvernement azongisoka na même gouvernement na même ministère pardon logements sociaux il faut etongama parce que soki logements sociaux etongami te social et humain il faut tout le monde ba logements sociaux faut tout le monde yango ebima na mabele travail ya ministre Pius Mwabilu yango wana pour équilibre social mon récolte déjà na point de vue logement pour logement jusqu'à présent ils ont beaucoup de particuliers et ces gens-là ne veulent pas que nous qu'on puisse aboutir dans les logements sociaux parce que bah que nous bango ba commencer à commerce na bango ba respecter la garantie au l'état fixaka ba respecter te ba sala ne bango balingi ba tia banda ko ba prix moko exorbitant petit peuple les a souffrir na mambao ya refuter là et l'état il faut bêta CT na ba logements sociaux ministre Pius Mwabilu il y a des terrains vides construisez-nous des logements sociaux au peuple ya Kinshasa peuple congolais ba refuter là merci merci na bandeko tout balandi biso na kata 3W Congo France to ko sembola par rapport ma union ce joli kata mboka na biso botu mona mboka ninga symbole bina union ce joli ka merci na batu tout balanda biso na 3W Congo France merci na Christian Touré avec na sima caméra merci na mon boss monsieur Didi Pumba balanda biso na musika merci na mame Milinze Mamotema tous pepele ya metolo ngana bino tokutani mbala sima ciao Congo France France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com